Capage TV. Capage TV. Au top de stade, il faut honorer qui est les menés, il met des silences parce que nous avons un stade là qui n'a pas c'est un ami qui l'a avec des stades de caca. Ce qui a sali moi, puis ça 2 semaines avec des stades sali plein, sans qui toko, image qui toko. Bon tant que l'équipe au bêta stade, honorer qui est les menés et ça la rend fou parce que on a plein, mais tant son pays a bien été. On a payé son pays bien battu donc il va son dire au ce qui sont liés qui honorer mamboana faut il y a un moment ici nebi qui présent fait la bêta les 24 nebi mais honorer soit ça l'ango bombo peut sans raison soit ça l'ango d'ailleurs il met silence pour qui que c'est même tabanda mon stade moi pas battu à les belé son pays qui toko et kata teo qui taba c'est kata qui te pour kata soit ça l'ango qui kata moi pas il m'a déclaré tout kata vous comprenez c'est libala, libala ya mabe, angana boyo, c'est libala, libala dangereux. Pour la Sorbonne, ça, école au King and Pesa cours. Alex, avant de matin, Afimiko, Alex Amindeli, Afimiko, Mwana ya roi, oh, Alex Amindeli. Donc, on a vu de joindre à la Sorbonne pour dans le stade Pékin. Je suis capable de faire tout parce qu'il y en a qui cassent les menés. Namapula na obi na newa kukuo newa namapula na obi na newa kukuo je suis là. Ngasiza na kutana ki na deli na frontière à Schengen nabima ki cher de pour la première rencontre mama va kufatika kinga na maboko na ye alobaka siza kotika delinete batiko na ngai nzoto edaya na koma contaminé na bolingwa delin matondo mailo visible bolingo Obebisianga, motema molili, pote comme élastique, tangozotanate, ngana miso pongite ba penser si meilleur, musindondo. Bembo na kende kizela ya love, babota na zoka na nyako kakyo salisa, atabado kotolo balembaki, siza soka ma puissance amikiliye. Moto soki akolineza leli bandana bomwana na ye akoki kosilisa na mokolo moko te etika ya sala nakoswana sepamba ezali motindo na ye yoyo signaliza Arieta Joyce Jojo na Jirenia nakoti na metro nakolela motema pasi na sasa ya na moni mokobo poso moindo mami fetangi ngai nakanisa peinota nakoti na metro nakolela motema pasi na sasa ya mbona moni mokobo poso moindo mami fetangi ngai nakanisa peinota Kayembe, papa na Alex na Eric, Lumumba Kayembe, papa mapasa Aïna na Samuel, Bangonde Bajimo, Gosha Malkozata, mama mapasa Kinshasa, depuis des décennies, sa musique est une fierté nationale. Il a imposé ses nuances, son talent, sa voix, dans un style qui a bercé votre quotidien. Depuis des décennies, il reste fidèle aux valeurs, à l'identité, avec une parfaite originalité, sur les traces des pionniers de l'édifice musical congolais. Sa cadence, son rythme et ses équipes ont fait danser l'Afrique. Depuis des décennies, il attend son tour pour chanter, performer et célébrer un parcours réussi avec des milliers de fans dans la plus grande arène du spectacle congolais. Ferregola pour faire vibrer le Stade des Martyrs ce 24 juin 2023 à Kinshasa.
Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash a une gamme de beauté et Rude Beauté. Secret nangai est d'aller Rude Beauté. Bato nyos balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo ata bébé en pakola oyo ezali mpona teint métissé neti ngai nasalela yango bafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokwa mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te biso otapembe avant batala na lelobano ota biso na misisa donc zéro kento oyo omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommandé bino gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosala Rude Beauté ana ba produit malamu pona loposo na bino oyo zona pona bakento surtout nazo meta c'est botala arnama bomoi déjà bakento ezate ba noir ezate misat na ya mosona likolo na tingani ka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Yo l'équipe, ici Elvis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090. Ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Kapash Télévision, merci d'avoir reçu Orlando Bisso, Tozana Bébé Lopez, Zaza Koto, Tozana Paranabiso Moussa, comme président, Moussa. Bonne santé et puis merci d'avoir Orlando Bisso Lelo. Bonne santé, on va bien. Ouais, en tout cas vraiment, Kito Kala. Kalamakasi leader. Yorayo, fromage, fromage. Yo leader dans la Mosundolanga. Bah, t'es son anasalani.
na tika na ndolo bendeni vraiment na ibité mais en tout cas vraiment nana kitoko batyo so wala na minute na ibiki ta capacité télévision d'audience ma bien ibiki monde entier bola nanga bambote na bino be certa nga bino Moussa Keba Moussa aucun kessela pesa combo et on a fier parce que mtapesa comme aucun kessela menia Moussa Keba Moussa donc na va fier aux archives King ouais t'es ça moni na testament ça na testament zati na te sensibiliser biso to bunda côté musique c'est musique kaka ndeko testament musique c'est ça ouais maison blanche na bakara wana daye pamba ko bien bilo na wana to kota raté parce que c'est là côté musique tout ça combo qui c'est toujours en haut quoi tout ça mais on a sauté Victoria Victoria ezali nango tozo sauf de to changer siège to mo répéter miko na lemba na lisa wana face à mokengeli to kimno bakota ba safu ba lemba parce que lemba king ba wanda lemba to kimda parce que Victoria monde c'est to mo répéter wana mais toi na pepele toi na to répéter wana chaque jeudi to za la wana et puis kaka idéologie no ba toujours que to beta so nzemo so ngonda ba likando avec ce to beta na son c'est bien mais faut ça peut nzemo so comprendre que qui est Moussa Keba et on le n'avait pas on a so que non ça pas album nanga quoi non ça album nanga la Sorbonne la Sorbonne est là déjà indousa ko ntembo ko yimdo la Sorbonne est ça école au king and pesa cours Alex Abonde matanso afimiko Alex Mindeli afimiko mwana ya roi oh Alex Mindeli donc on a vu de joindre la Sorbonne pour dans le stade que je suis capable de faire tout parce que na qui kessele menia ko batubile bazo la chance ya yimba na yemenga yimba na na chance wana ko la stade que non je suis capable de ça la bantembo na ngape ba yo kango quoi oza monter oza Lopez boni maman bien pour maman na ouais chérie c'est présenté ba bon on a bio déjà comme na nga 10 naza chanteuse na katika mboka donc comme chanteuse na ok obana oyemba depuis kala la Disney te na moni okalelo bon depuis kala biso singa bonge dans l'église bokima église poani mais qui peut église te po poani na qui église te là que pour la l'église on dirait ba yekola ko yemba bien à part ina ne na moni non musique na zikulo ya yekola te d'abord faut utana na yemba déjà ok dans les sons donc église ba que a un talent ndo mato yembi partout à bon notre église est près na kewa karaoké nde na likili kima pour atade na keke bien na kompe na pour bien Moussa ok place kende ki wana yo mo mona ka moyen te tonde bon ton abonné ça karaoké na ndeki na leader na groupe na mo la karaoké ok na mon leader et après on kuta na présente ade na kopi mo bien ça na bita na fête ayo se plananga na komi kuna asimbika teneka na équipe na lisusu donc asimbité ne va vejo ni mubiala et puis olukanga bitne chitemba parce qu'elle peut kuna ba bimse ba yo ko ya ba mama le ba motu e ko ya ok tant na longo kuna de tourne en Villanova et moi car asimbité o va na j'ai bon ça cover na ok ndemo na tititi bena attends ça cover mais il y a rappelé ton ensemble c'est la visibilité ok ça pena ba vie ouais cover o yemba na on a CCPT exactement na studio bon c'est là biso extrêmement roto yo canon ata nzembo nyonso ka eyelo ya Fabregas ya ba place ka elegata nzembo ka ozana ngana mtu aba du tout kaka o vie quadra o Cindy Lequier o nani Salara o Kester yo lingani bon nga bonyo surtout mais nga mi de travailler Charlotte du Panda ah ok ah ça va nga lingaye tembo ça la ngapina bolo buena bobebu abantone munya mobaskimba tesele mapata mangosoi ekungula nesaka atitina bambele wa muna nabino na otitina wele embesa mulema muo minyama bwa mengi ya na mapula na obi na newa kukuo newa na mapula na obi na newa kukuo je suis là voilà oui ben merci bon pourquoi d'ailleurs que la Victoria ça va déjà
Non, il y a pas non, c'est pour yo faut yembara. Moussa. Ouais. Parce que idée na yo bende ezende. Pour mo na ko ba ka okukate mo femme pour ba sponsor ba ya. Bon. Pour ba mbiaka bo kana ba jeu on a trop. Te bo king pe on mana basi on mana basi on a pe do jina ngana muni ke bansi mu nga ibili ne mona basi. Mais c'est mon pays là na yembe na yemba bi venir maswangi et bon on a failli là déjà. OK. De on a failli ça lié tout ça fitting on a failli là déjà on peut ça on peut au tchelanga on peut va là déjà mais dans ça qu'on a failli là déjà c'est bon. Et puis c'est un souper mais autrement la failli d'interpréter on se obéit on pas interpréter mais et puis on doit présenter d'album ouais mais en tout cas vraiment avant tout imbango na ebi qui bi venir maswangi dans appartement propre na limité donc on s'est là liste de l'OIT ti kozangati et ça non liste ça et puis si ça souvent en puissance à Mikili donc na ebi qui yepenze moneza liste ça en puissance à Mikili on a combien de chants préparés bon minute on a dans Sinzembo déjà. OK. Sinzembo déjà sali. Na ba tout si ba payer. Ouais, 5 déjà ça va, c'est bon moko. Bien. Bon Zanzara. Bon bah bon et puis la télévision la télévision la télévision to su Musa Zongawa o ba trikenga na Lopez ba tona yebaki de dona to lobi kombote abi omuni mais ba mo place ba za ba yebaki bon ba yebaki bon ba yebaki la télévision moto ba pizza te mais c'est bon c'est bon ouais si ça se comme ça mi qui nite monezo ya na bi wana na banda ko kala mi qui qu'est-ce pas on a ko lela air mo ouais ba banda lela mabe air yango faut crier ba ta bien Musa ça mi qui li na bi kenze moni kala mi qui na zo banda ko sinyo donc kala mi qui ouais maman Deli Matondo et puis na PCB certes pas ça ali ça on nous ba montre bien ba veste bien on compte bien le quoi si ça se comme ça mi qui na à Londres on bengi kangai au tout en direct betimba la moko aussi montre bien il y a ta forme beta mda blo bien donc songo toi tu veux obtenir des leaders. Après ce numéro, ça sera pour Sami Kili au conseil. Allah s'appelle Lopez, c'est ça bien. Lopez Ozoyoka. Vraiment. Allez l'hôtel. Moussa tout ça. Abetano nzembo ya to anda nzembo o tout ça fitinga faila. Parce que yimta bandangwa po to yimbi ya 6 ans. OK. J'ai pensé toutes les femmes du monde. Ok, je m'ai trompé. Bienvenue ma Swangi. Malgré tous les mal que je te faisais, c'était toujours près de moi à me consoler. Toi qui connaissais mes caprices et mes défauts. José Matondo Miti Service, manager ya Ornella Matondo na la Louvière. Moussa, oui. Na Lopez, vous mettez le mot yakala, moi akapé le mot yakala pour beaucoup de ce qu'on a bord directement pour toujours la question-réponse. Moi si naebi nyonso kokanisa kasi ebongi okitisa motema ponanga oh mima oh chéri linoli koloba se koloba mama oh mansonga na kopekisa ata soki oboyinga se pamba koloba se koloba likambo ya bolingo esuaka o chéri kanisa mokole koyeba no koyeba te nazali papa ya bana soki olingi emeka hanga na boyo se libala libala ya mabe hanga na boyo se libala libala dangereux hanga na boyo. C'est ça quoi. Parce que il y a ça là parce que pour ça là à salongo mobalit mais il est tellement chanté bon. Lopez créé solo mon boy
C'est la chose à Charlotte à t'as créé. Na silika na koza. Bayi babiso yote. Na tomboka na koza réponse niningo. Moto soki akolineza leli banda na bomwana na ye. Akoki kosilisa na mokolo moko te etika ya sala. Nakoswana swana sepamba ezali motindo na ye. Nandima mabe nalingi ye ebongi na vanda nanga. Nakosengo batela nzoto o beanga. Bato baso balanda ndenge oyo bazali wapelelo. Nakoyoka pasi na motema limanga solo nalingi. Yokanga sheri na ya moke beanga. Kichasa batuta katolote beanga. Kanisaka kanisaka oyo kelaka beanga. Tok c'est l'album non de bien Lopez. Faut y avoir sous. Ça c'est extrême sous. Mais est-ce qu'il faut un nzembo ya problème té aoya ozizo pour dans ça mingi et ça est bon tu es des points il faut pas comprendre c'est pas comprendre oya pas non Moussa yemba sur mona nzembo ya on c'est l'artiste pas pour gas visible bolingo katango nako obebisianga motema molili pote comme élastique. Tangozotanate, ngana miso pongite ba penser si meilleur, musindondo, visible bolingo. La baisse pardon, on a dans les nets. Zo bomba na ilongi no fort. Maestro amono penake. Yondo yemba. Pote comme élastique, tangozotanate, ngana miso pongite ba penser si meilleur, musindondo. Misapi mitano yo ndambakela seko katata mokumbla le pousso et cognac complet vraiment on est bon le vire n'a pas de famille caté pour bimba il faut Moussa Mabé oh voilà les longs Mabé allez là voilà le dessin à calibo qui a batendre ah il va bien Garis Lopez Moussa, là surtout il y a la liste, il y a un chant où vous préparé, en attendant guitariste à préparer. Lopez, oyemba bien ma casse. Merci vraiment. Bah il bon de faut si ça non. Rojo Bozan on n'a pas qu'à Moussa pour la boye comme au Capachula après émission on a Ekezo. Après facilité. Ah c'est ça. On dit moi si ça sera maintenant facilité parce que faut ça dire on a y dans moi si ça sera ma binaye et puis de matembo ya Emmanuel Lungaro parce que pour finir OK. Ngasiza na kutana kina deli na frontière à Schengen. Nabima qui cherche des poules na première rencontre. Maman kufatika kinga na maboko na ye alobaka siza kotika delinete batiko na ngai ya nzoto edaya nakoma contamine na bolingwa Deline Matondo my love mobembo nakende kinzela ya love babota na zoka na nyako kakyo salisa ata badoko tolo balembaki siza soka ma puissance a mikili Moussa opera odemba odemba oganya loteri motema na ngai lolendo nange suki ye Adeline Matondo nabima sa résistance liboso na yo kozanga yo tango moke bakono na nzoto matitre na ngai nyonso ekwei na mai sizokomisanga mbisi na kwalio na yo esko yo naza koyoka esi boyoka oyo naza komona mama lakisanga te siza sukama mamiso na ngai okausa
cauchemar na bandoto nanga esila sizopika drapeau blanc na motema ye bisika sentiment nange bandaka mpe esilaka ye c'est toi Siza Sukama puissance amikili nabiki Lumumba Kayemba sepeli nayebi oza liste mso ezana na tiso ebatami wapi Moussa pourquoi choix Lopez ka pour yemba na ton patria ça bon ezani bante mususu pe na milanga moko ezali bon bante mususu esengi mwasi azala nesi kwa Siza o esengi mwasi mwana mwasi bante monembela Lumumba Kayemba Lumumba lo na embela Emmanuel Longaro soda piko na Londres donc Emmanuel Longaro soda piko na bi calamité to sa clip na ngoto yemba pe na ye parce que ngam na sale show wana eza wani apone faila to yemba nayi de la poni peka to parce que ça album est un moti faut ça moi choix soit de mani bien tout ça ba dio ça la bien comprendre que là c'est le pas ali quoi mais bi que banse mwe bele musupe nemba nanga mwesa on a embani si ya Lumumba Kayembe ya Lumumba Kayembe donc béton non on a ya da pour le billet dans l'autre Kayembe papa na Alex na Eric Lumumba Kayembe papa mapasa e ainga na Samuel bangonde bajimo gosha malkozata mama mapasa e Lumumba Kayemba kenda mikili na mikili atambola Allemagne Suisse Belgique Hollande lelo na kati ya Londres akoluka vina ye donc c'est ça quoi donc sur naemba ya naembi sous les blagues sur la Canada mais ça va moquer dans Amsterdam donc on a écrit pour l'accès batu qui va comprendre que tout quand malango ndaba dikandoti tout la ça tu que ça va comprendre que moi dimi va supporter car na biki et ko bimango la Sorbonne et bima siko ba foki omoni chasseur ya komi koki maza on a embela vinanga les blagues sur la Canada on moquer soki omoni chasseur ya komi koki mazamba e seki mabe koti tiki tiki peshera boye bali seki ondimi alala nzala ndenge bolingo nozola ekomi kobangisa ngai kanda nzambi ya mokelekete na mituni ezayo oyo linga ngai oyo nakomi komona ezate oyo linga ngai nakende liboso ona dade bolingo nanga zolai donc c'est ça quoi donc on est allé on a d'habitude les blagues sur la Kanazamba sepeli na crampa da misolanda sepeli et puis comme il y a la souka tous en 4 studio et oh il y a les blagues sur la Kanazamba ici déjà là il y a Emmanuel Ngalo ici déjà on est dans banande studio ce que il y a 600 mikili et puis et si non on peut être au perdre besoin de embellir tout continuer on ça te va 15 titres ouais attends 20 ça donc ça va me remonter comment va bongo bah combien de minutes va changer ça bon nzembo mingi là ba 5 minutes soit 6 minutes dans sous quoi penda bah 3 solitaire bah 3 sona nga sande et le monde nga ça c'est comme on papa pondération et là papa pondération histoire il y a papa ou bazaraboti ya kipabana te donc ça me 3 minutes ça me donc c'est ça par exemple na world déjà papa pondération donc on sait on a un bien dans tout té sommes dans ngina mbela na nzembo oyo na mbelier donc c'est ça quoi merci tozonga lokola nzamba kela yo mobali kitoko e surtout atya maloba sukali na monoko soki otelemisi mwasi na nzela atelemaka sans hésitation tango ebisi ekolingaka ye andimaka na ye sans résistance moyen ya kokontrole libido na yo na baposa ya nzoto ezali te mwana mama moninga na ngai ya bomwana ye soki mbongo ya kofuta na flamingo ezali yo futaka po osala mosala na yo papa pondération ba conseil nini oyo topesa yo te à chaque fois olukaka kaka béchappatoire polo bakarwa Salomo azalaka na bango boni mizonga moto ndeko nanga ye longola milimo ya mbwa pe ya ngulu kati na yo oka ba texte aza ba bêtise te que no ba insanité te que no chabu te mais ça que no to na toujours direct viking c'est mo dem da parole c'est ça quoi on a na singa na batu benda ba so temps ba tiki na benda mo temps pinda quoi tina ba tawa yo ko ngapina na bigi to ko so ti biri ba yo ko ngapina
Nous avons besoin de studio, si titre déjà ça va, on a besoin de s'intéresser pour la deuxième. Il y a un titre et ça vraiment belé. Pourquoi au pognon ça non place plan en moko? Pourquoi au lobby qui est committant, to na mususu Victor et Simba ndeti. Victoria ils en ont toujours ils en ont des salariés mais tout le monde OK c'était de longue Victoria té maintenant ça dit ban Simbulanga on doit comprendre que oui, il y a des effets nangat to kula to buta bana ce que ça a carrière solo to appelle la boule il 25 d'orchestre té bo carrière solo pe et go ya na plus tard mais toi la Victoria nga ça dit ban Simbulanga album nanga po ça la té ki to kamara bango ndaba dikandoti parce que vu que ça sala mambo bili wa danger moi de l'autre pour bref bato babeta ba stade bila moi to ki moi singer ba babeta stade bila mais mutabanda stade ya kinkesele mene on lance toujours message fort que mon niveau nanga waze kwa besoin parole wana lenga na lekana télé na biki o to babeta stade faut honorer kinkesele mene imi de silence parce que mutabanda mon stade ya yi là qui na sala c'est un ami qui lève avec des stades de kaka ce qui ça sali moi puis ça 2 semaines avec des stades sali plein sans kitoko image kitoko bon tant que les au stade honorer qui c'est les meilleurs et ça la va fouiller parce que on a plein mais tant son pays ça bien on a payé son pays bien bah toi donc il va ce qui so lingi qui honorer mambo na fo ya mon moni si nebi que présent fait la bêta les 24 na ebi mais honorer soit ça longo bombo pe sans raison soit ça longo ndai non il me silence pour na qui c'est les mêmes tabanda mon stade moi pas bato azali belé son pe kitoko ekata te o kitaba se kata ki te po ekata soit ça longo te ekata moi ba bato déclarer to kati vous comprendre donc il y a moi dans message dans lancer moi dans la vie qui c'est les meilleurs forever toujours vraiment c'est moi tout représente la famille des alaka botana bon toute la famille à King ouais bon famille King so bigi total na raona ba to fudu aussi total na raté mais ça par circonstance peut-être to kutana peut-être pas vieux joli rien vieux joli ba tondo benga na so me benga na ba société mais ça ka vie bon ça vie nanga ba to benga na bindati sauf ani mamoy kuma na mtamda mu loka gagner vieux joli ba loka gagner à celle victoire na gagner côté nae ngapi côté musa to victoire na biso to loka peto gagner auto sala to ba gagne penka kat parce que ba vie nanga ba ribo comment ba monaki en tout cas musa ke ba sala makambu donc ni si na bi ke mariage du siècle mo ezali kana na ba jie awa vie nanga ribo comment ya Suisse na maman Betty Bokomo donc grand mariage du siècle donc on a bi ke na européen invitation pas vie nanga riba na episode ndapoza na mariage wana donc mariage du siècle donc ba mise na balar na bango tout basala na vie. C'est bien. Lopez, je suis sûr que tu sais moi point na Moussa, tu as chose que y a Moussa facilement par rapport à y pas au Lukana no album et Simba. Mais là on y est pour ça que vraiment tu as Elikia et puis tu as force. Non, bien Moussa là en orchestre tout ça ba collègue et si comme donc on sing elle tena qui mbana wa mjembo huyu mambo ya te za yabika mwaka kwa carrière nanga ni simba na judo mbiala ni bine ba kereza na ba vukala manjema ni mbiala ni bine mika na vya Musa zangu de go asalo orchestre na anjembo na ya beinga ni vya jole azana ba nzembo emba à part ya Kester ngao na yebeka to ba beinga cop mombo ya shetimba OK joli mbiala la fille bazakawa to na ki tu dis chez tes manaïs entre eux nous voyons tous ensemble le gars pas ça grand ou à Ibani à te dire mon boya dire bon ya benani ah il y a Wakala Ekiminga Ekimina to soton ko Ekimi mais imba ngapena imba na me batitira Ekimi to soton ko Ekimi donc yemi pena vision ma bike ngapena mina vie Musa abenga yo te na voix na 2-3 chansons mais pas no meka pe orchestre comme soutien au diminuer espoir tout le monde est comme ça dans chemin non donc mon dit na loin qui na loin va ver joli qui vit la nova donc estimité donc non estime na bino que sûr que ça va quitter
kinete le quoi na bana pe na karaoke nanga c'est mina ça na cover nanga ayi mana ba ndima batu et ma pe na TV dans ndenge nanga moko OK pour que ba donc OK nanga mais il bi kana ki na baba fini azala na invité na OK en surtout place bino ba chanteuse bozana ba danseuse za na banga ba fille ngai chanteuse na banga o danseuse na banga ati na ye musala na banga ba mais à qui ça bino mingi on dirait ba danseuse ba qui ça bino mingi on dirait ba problématique bon so tu bon ka bo be bana il faut ce qu'on y a des bonjour quand on quoi na yo c'est ça aussi mais koko bina po bina na me kaka voilà faut bina faut tcha d'abord pe di baya si yemba po bina même ça côté micro mais oui au faut bina viens mon chou coach ngala epsa ki moni mo jorier mais koko tcha na ndenge mabete mo jorier mais koko tcha ka no petite abini soit abini ouais soit abini arrête na touche à danse mais seconde alibabina te fonga bimondi na ntoto na onde funi ngisango bato ba comprendre que obina basolo eza eza mo na ngama bete quoi parce que asa moi si to mabina funi ngisango ntoto so mo na obina aba mo ngisango ntoto aba mo ngisango po ba otala yi mais ko ba otala pour ça la bien faut otala rapport ya on est de ça là makamba oui mais faut le que mais ça te que non exactement ça la kindumba te mais azobina nde bato ba sepela na yi mais si bienvenue maswangi ndabi en tout cas micro gladi c'est danger azobina danger ça langa bien ça langa bien bienvenue maswangi ça OK alors appartement propre belé na juba ba appelle belé ba orchestre belé tout ça et mon avait musa on appelle le kota OK abo OK il y a la team même pas il y a bien ba bezo nga susu zonga po na kena bongo tibika na bela mais il doit me décourager parce que quand on donne partout au tambola nkambo okuta mokaka mamuni mon cache tonia ato kimi avant makambo partout qui okuta un message na tambola ba prévu OK voilà tant le ka bon c'est ngamo kama bina nga c'est ne sont pas na ngamo na qu'est-ce qu'on a ngamo et na buna sa cover nanga na pe na travailler na Victoria OK rouler ka bois pour et simba OK Moussa to kende molo vers la fin ce que programme les andeni beta na liste et puis Lopez pas beta na liste na ye invité bato ba Hollande biso ouais en tout cas et puis ba chant là dans le cabine déjà PCP programme au PCP horaire il y a album et ça là vraiment bien ça fait Lopez pourtant yembe yo kana merci à Hollande biso pour soutenir Lopez, pour soutenir Moussa, et ça qui est l'intégralité à présentation, il y a l'album et ça pour Bima. La Sorbonne. La Sorbonne. Il y a des émissions de la Sorbonne. La Sorbonne. Et là pour l'instant, en tout cas, il douce sa cara. Et ça là vraiment bien. Pas comment on va choral parce que moi je dis tout ça là naïwana, c'est pas donné à tout le monde. Alors on va voir OK jazz. Quoi zoemba? Tu as Emba, un esprit musical. Oui, Emba. Emba. Pourquoi on a Charlotte soit là? Il dit moi pas battre. Il dit moi pas. Yo yo dans ton rate. Puis moi il m'en Emba non. Emba. Tu as pourtant Emba. Oh ce qu'on a. Natanda no koto ngo. Natanda bona pesa programme. La pesa venanga Emile Bamba de Switzerland be certa naïe et puis mon vieux Koko Tuka di Villako be certa qui déforme à l'attaque à la londonien be certa et puis mon vieux Frank Bella na kata d'Ordrecht José Maton de Miti Service Adrien Bakoulé hein be certa et puis à Campanda ministre hollandais be certa tout article sur les Pinochet hein aussitôt demandé aussitôt fait. Mon vieux Simon Gomes Bamba l'homme au triple nom donc Simon Gomes Bamba l'homme au triple nom certain nayo et puis marin du siècle les alliés arrivent comment vient avec ma Betty comment dans la Suisse Kalaté quoi il y a donné ma vomi ça vient dans nyoka ponda maino vient dans Alexis Ngangala be certa pour comprendre ngaka quoi donc si ça se on peut ça mikili ko lobate quoi si ça se on peut ça mikili l'ambassadeur du Christ ngabenga kebongo et puis Lumumba Kaimbe Kolobile le deux Monica Telan 0 mon compte Christophe Terzian les grands timba les grands timba Liziba italiano Njiloa PDG Marcel Mutamba les gars di Kuba kaka baluba tout c'est mu pataniere. Bon, ça a été donc la femme d'affaires Janini Bafouidinsoni Matondo. La femme d'affaires Janini Bafouidinsoni. Et puis on est là Matondo dans la rivière.
Véronique Matondo na kata la Louvière capable finta capable j'attends la liste en aussi la té kokata té par d'autres kokata té facha pas facha ma avec merci beaucoup bambote na ngai belé na colonel Mimi Bikela la meilleure policière de la RDC Mimi Bikela Mundele bambote na ngai lisusu na Serge Adendor, chef de la ville, mon vieux, bambote na copine na il va qui coûte un bon retour qui chasse sa copine de moi et puis bambote na Laetitia Abel donna de casa bambote na lisusu na mama botangai mama Sophie bambote na lisusu na ya na ngai ni chantona ya na ngai la sintangi na États-Unis bambote na ngai lisusu na pesi na le roi Manitou et tout mona et puis maître Patrick bambote belé na les amis de Gladys Lopez nous soit linganga bambote vraiment belé merci beaucoup. Mais pour la disque si ba 8e mois 9e mois si dit levé bi manango mais toi pour ça peut ba tout ba pour ça peut-être de mbela bango soit benginga nabi que coach nanga leader au numéro pour dobenga puis bando sala boka il coral to sena nga Emmanuel Ungaro soda ya piko na botama mobali na keko luka l'avenir na mboka na ebite wo epai baboti voilà nga Emmanuel Ungaro soda ya piko na botama mobali na keko luka l'avenir na mboka na ebite Emmanuel Ungaro soda ya piko na botama mobali na keko luka l'avenir na mboka na ebite Emmanuel Ungaro soda ya piko na botama mobali na keko luka l'avenir na mboka na ebite epai baboti bazanga natangwa maladi na monata famite na kelasi na nyanga kosunga ngai na kasa libulu ya metro segoluka pona sunga fami na ngai na tika na pasi fami antoko Tishik na Liza Arieta Joyce Jojo na Diventia Mayoyo Tishik na Liza Arieta Joyce Jojo na Diventia na metro na kolela motema pasi na sasa ya na moni mokobo poso moindo mami fetangi ngai na kanisa peinota na koti na metro na kolela motema pasi na sasa ya mbona moni mokobo poso moindo mami fetangi ngai na kanisa peinota na ibate na simba kisite na salako parfote bongo na zuaka na salisa pe na salisaka pes na loboka gauche à droite yebate le grand sage alino matabisi aloba moto akolia na moto kina ye nga Emmanuel Ungaro na lula na ngai kolata mais ce n'est pas pour prouver les gens destin moto c'est na maboko nzambe la vie était combat perti tellement ninga motikanga na sala oyo motemelingi talanga lelo yo mosika na fange sekoluka pona vina ngai Yakakobikisa biso yakae yakakobikisa biso yakae on est dakika pour toi yoka
de quoi on est capable quoi. Donc parce que vous êtes là ce que calamité non banane bon si ça sera en plus ami qui est là studio calamité quoi. Selon vous montre bien, ça pas toi bien, mon pote kitoko toujours si ça sera en plus ami qui est quoi. Emmanuel Lungaro, c'est ça quoi. Capage TV. Capage TV.